bilembo ya ba eta mingi eyebani nsima na maponami ya mokonzi ya mboka na États-Unis kati na vice-président ya kala démocrate Joe Biden na président Donald Trump républicain. Botangi ekozwa mwa ntango po bato mingi baponaki yambo na ntango po na COVID-19. Milulu ya ndenge na ndenge mizali kosalema pe mizelami na Washington pe na bingumba misusu nzinga na maponami ya mokonzi ya mboka na États-Unis. Police pe baibo kengi batiami na bokebi makasi pe misala mingi mikangi bikuke na yango. Président Félix Tshisekedi azali kokoba koyoka bato na palais de la nation na Kinshasa. Ayambaki lobi loleki bayi makoki mabomoto ba syndicaliste na boko ya mangomba ya bomona mboka. Thomas Lubanga alongolami kati na bato bazali na itumbu ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies. Conseil ya sécurité elongoli bokangi biloko na ye. Thomas Lubanga abimaki boloko na CPI sima na pene na mibu zomi na mitano pona kozwa bana bake na lingomba ya basimba minduki azalaki kokamba na Ituri.